C'est pour dire que le diable agit dans la discrétion. Mais il a comparé Mouké, pourquoi la Bible a utilisé le mot dérober. La Bible a volé, mais la Bible a utilisé dérober. C'est pour que ça réellement misala moulili. D'autant que Munguna, Satan, Bandoki Baga na fia muta sa renda compte. Tout le monde qui na kata musala ensemble autour sala, makambo ezoleka ebele, po ezosala manabo moya ba na nzambe, mais ba na nzambe bazo vivre na ignorance. Parmi les verbes de la Bible, et péci verbe à liboso, dérober. Verbe à la Bible, péci, et péci verbe égorger. Et puis verbe à misa, tout Bible, péci, et péci, le verbe détruire. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango. Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne Bomoko Yamboka, votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora et Kanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter les serviteurs de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon, topé si Zambé merci pour na Mukolo Lelo le 23 avril 2017. Bibelobi Zambaza le maître de temps et de circonstances. Toutes choses yango tonais beaucoup plus de remercier na Nzambé en premier lieu. Et puis en deuxième lieu, bandeko basungi biso pour lelo ba image comme la bino. Maman likam na biso pour tozana yango sur le pasteur répond. Et ça thème émission na biso to ngaki na mikolekea to meka kozala na baitando eke na bino pour na kolanda biso na tina na émission oyo le pasteur répond. Pourquoi tolobi le pasteur répond? Parce que ça mukuma na biso lokola ba berger lokola ba kengeli paté ya ko répondre na ba préoccupation ya bana na Nzambe pour eso sala bana Nzambe pasi na bomo ina bango. Je crois les hommes de Dieu sont là pour répondre à mituna na bango sur tous les plans. Bandeko bana Nzambe wana ta on a biso et koki to bongisa ki le mona Saint-Esprit ko lobela o ezali émission oyo to bengi yango le pasteur répond wana bozo ko landa biso eza émission oyo ekosunga penja libota na Nzambe makasi ekosunga ebongami kaka pona ba chrétien et même des païens bandeko nyonso oyo bakolanda na émission oyo vraiment bako les canaux se retrouver makasi émission na biso to bengi yango le pasteur répond oyo estindi sambi esungami na nzela ya molimo mosantu na mosali na Nzambe le pasteur Alain Mukenenge oyo azali moko ya basali na Nzambe na communauté chrétienne ministère international de la délivrance oyo kambami na musée Limbaya Dieu donné la montagne ye azako kamba église na biso ya la défense oya yolo yende toyambi na mukolo lelo pona tina na kolobela biso ona pona tina na émission na biso oyo to bengi le pasteur répond ana shalom pasteur shalom l'homme de Dieu ana pasteur na biso ye ayepe ye mokote le pasteur Alain aza accompagné na ba sali to pe ba collaborateur oyo a sala na bango musala ya Nzambe wana to senga na notre révérend pasteur ce qui a reba ko suma biso pour la présenter aux ali l'équipe oyo atamboli na bango et donc wana maloba na mboka na musala Nzambe. Merci beaucoup. Neitolobi thème oyo le pasteur répond. Quand le le pasteur répond mutuaza mutaroza la moko un jour a empêché. Mais s'il y a d'autres serviteurs de Dieu, bazana bako répondre à la question et le pasteur répond. C'est pourquoi na mona qui est nécessaire que tu travailles dans quatre émissions, tous à la ngamo côté, tous à la bandeko basay na Nzambe. Parmi basay na Nzambe, tous à la bango vous allez surpris notre journaliste qui est là, c'est aussi un grand pasteur et grand évangéliste.
il est parmi les orateurs les Kanakat émission le pasteur répond. Comme on a évangéliste Jadon Gunza, c'est parmi les serviteurs de Dieu bazom kokamba ministère international de délivrance ensemble Yabangouba. À part notre évangéliste, toza na notre berger trésor Sombola comme on est en Boka, c'est parmi bassin ensemble oyo ba kolekana kat émission on a expérience nzamba pesi bango ba apporter aussi en plus na kat na musalo bazo sala. Actuellement aza mokambi ya équipe ya intercession na kat église la délivrance ya Bangouba 12 bis. À part notre bien-aimé le berger trésor, toza na berger David Kilala, c'est parmi ba kambio toza ba na kat na église. Actuellement c'est les responsables de la jeunesse. Il y a le ministère international de défense, Assemblée à Bangouba. Et c'est actuellement aussi c'est le serviteur de Dieu, Yazo Kambabiso, na Moussala ya évangélisation. À part, notre bien-aimé, Aza Men Awa, et puis Aza parmi les serviteurs de Dieu, où Tozana na Moussa na Nzambe, Aza na 4 équipes d'intercession. Le pasteur répond, parmi les missions qui répondent à la préoccupation à Batou, na Misala à Batou. Alors il sera là aussi na kati na lisungi équipe intercession pour répondre à Misala Batou. En bref, si on a représenté l'équipe tous en bango. En tout cas, Nzambe a Zalokumu. Wana toza kokobasiko na kati na mama na likambo na biso. Mukola lelo belemela le Seigneur to bongiseli biso ezali thème moko très important oyo ba bongiseli biso mama na likambo oyo pasteur Ali a expliqué biso atalisa biso le mot c'est la sorcellerie et les salis. La sorcellerie et les salis na éviter pourquoi Moussa Nzambe pourquoi aujourd'hui thème wana bongisi thème wana au pesa biso sur la sorcellerie et les salis. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Ceux qui te lobby, sur la sorcellerie et les salis, tout le monde qui a quatre musala ensemble autour sala, makambo ezoleka ebele, ou ezosala manabo moyaba nzambe, mais ban nzambe bazo vivre en ignorance. Nzamba sali biso ngolu à travers musala autour sala depuis 2004, toza awa na Bangouba na yolo, nzamba pesi biso musala de délivrance. Tu te rends compte que ban nzambe belé bazo vivre ba problème ya sorcellerie. Mais bazo baté comment ko bimanakat ya mukumba to passe ya sorcellerie wan. C'est pourquoi to lobaki to bandana ko parler sur ce thème, la sorcellerie et le sali. Tozo belaka misala kindokité. Mais tout au long ya émission oyo to meka to solo la to la tsaba na nzambe le lengeni ni ban nzambe ba ko longwa na kat na misala ya mabe. Bon, na habité la kat ya la sorcellerie et le sali na moni aujourd'hui makamuni balé le kolo sangisi yango côté ozolo la sorcellerie côté ozolo la les salis. Bon, on a évité ceux qui ont différencier biso la sorcellerie c'est quoi ou les salis c'est quoi pour bana nzambe bazala vraiment na explication mo ya madame. Merci beaucoup. Je crois maman likamna biso liboso c'est la sorcellerie. Je crois tant ozolo la sorcellerie c'est un mot français. Donc na lingala eza kindoki. Bon, dans les qui avant na bandapina ko kabolango parce que le sali biso toyebi na kat na bonzambe tant on toye kat na bonzambe le sali est beaucoup plus facile à comprendre. Mais on a na meka ko s'apaisantir beaucoup plus zaki na meka ko expliquer moi na bana na nzambe on comprendre la sorcellerie c'est quoi. So natali ko lantama bato bakoma bato ba ekola lokola dictionnaire lokola Larousse. Larousse est définie sorcellerie comme étant les opérations pratiques des sorciers. Voilà selon Minelende Balobi la sorcellerie. Balobi est ça opération pratique des sorciers. Mais dans mon temps Balobi n'engwala bazon ici sous sorcier nakat. Alors on a abandonné ba sorcier zayoni. Quand nakat à Larousse Balobi sorcier to une sorcière et ça personne non toute personne qu'on croit être en liaison avec des diables qui peut opérer les maléfices. Wanezara la rousse. Mais au total, il y a des définitions sur maléfice nakat. Tant la tali sous nakat la rousse balobi maléfice c'est ça pratique nyonso magique visant ya ko nuire. Donc son akangisi ba définition nyonso ko lantama mindele na bayibi na bango na français. Na ko lobake la sorcellerie peut se définir comme étant les opérations pratiques de toute personne que l'on croit être en liaison avec les diables et qui peut poser des actes de nuire, visant à nuire. Wana, selon le français et à la rousse.
excusez mosala nzambe namoni ntango ozoexplike c'est la sorcellerie namoni ebimisi mpe magie na kati nayebi te la sorcellerie et la magie nyonso ezaka eloko moko nyonso tobingaka kibondoki mpo biso na lingala tozala mpe mwa badifficulté tobingaka kibondoki nyonso to magie eza eloko mosusu sorcellerie mpe eza eloko mosusu. Donc tout au long il y a enseignement na biso tokoyeba kopesa différence entre la sorcellerie et la magie. Et comme à un certain moment, on va comprendre qu'est-ce que la sorcellerie, qu'est-ce que la magie. Mais dans un premier temps, tout le monde va développer sur la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un niveau de magie. Un magicien est plus largement supérieur à un sorcier. Mais le moment venu, tant que vous avez la profondeur, il y a un message dans biso, vous va comprendre biloko nyonso. Mais selon définition, il y a la rousse. Mais dans la Bible, il y a un verset biblique où il y a une illustration à Makabo Toto Tanga na la rousse. Papa so cause de la biso papa Jean chapitre 10 verset 10. Ce qui l'homme de Dieu à cause de la biso rapidement. Tout le monde a ont défini la sorcellerie. Jean chapitre 10 oui. verset 10. Oui, la Bible dit. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le bananga, amen. Amen. Donc, la Bible est un mot résoloba. Et puis, si 3 verbes. Parmi les verbes, on a la Bible et puis, si verbe à liboso, dérober. Verbe à la Bible et puis, si verbe égorger. Et puis, verbe à misato, Bible et puis, si le verbe détruire. Donc, au monde, il verbe au misato. Et ça, on a misala auto bengi la sorcellerie. Misala o esala mana niveau à sorcellerie. Mais na souka au monde a ke Bible lobi, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. C'est le salut auto lobela parce que tout lobela kaka la sorcellerie, mais tout lobela aussi le salut. Donc à part misala kindoki. Mais il y a aussi misala o yezo ay na pona o pesa lobiko. Amen. Le bananga amen. Yango wana lokwa bana nzambe to souka kaka na niveau ya kindoki te, mais to lukape to comprendre le lengini à travers la parole de Dieu, à travers Jésus-Christ, batubako bimakat na malade. Na kolo bake, pona batumusu ba eba kité, ba se retrouver na kata sorcellerie. Mais ça le la malade. Ou eba kité kozaki malade. Mais à travers cet enseignement, je sais que ba nanzambe belé ba se retrouver. Mais tant ba se retrouver na kata ba enseignement, o elonga na osenga na ba nanzambe ba kwa koluka lobiko, c'est là le salut. Donc muto tika la kana malade té, mais ça l'effort ya koluka lobiko. Mais si on a bien na bosindo, bien aimé comprendre que le diable est très malin. Car si on a un verbe liboso, verbe dérober. Si on a un dictionnaire, verbe dérober, qu'on s'emparer discrètement de ce qui appartient à autrui. C'est-à-dire, yozo e baté, vina yozo e baté. Mais ezana mutu moko akoti na kati na vina yo, sans attirer attention na yo, à s'emparer na biloko na yo. Bien aimé, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Là, ce exemple, mon frère, que tu as bien illustré. Tant que Bandi Moussa Nanzambe, on avait connu un ami que le Seigneur lui avait largement béni. Cet ami avait beaucoup d'argent, il avait ses activités, faire ni banotambola malam, à Balipe, le col en Sabalak. Mais je vous dirais que 10 ans après, 13 ans après, c'est frère Atikala Kobotate. Mais du fait que frère wana na vina ya zaika na mbongo azana mitu kazo tambola poni abane ko mona nyoso za na normal mais eba kité que le diable commençait déjà à s'apparaître discrètement dans sa vie. Premièrement na etali kobota mais so tali ya lo bageno na zana na mbongo mais so na zana mbongo ça dit le diable n'agit pas et bien na ba na nzamba se retrouver na katali bongo. Et actuellement na moment na zolo belabino c'est bien nommé onga na yebi wana bozunion so azala kinango. Actuellement, c'est pour dire que le diable agit dans la discrétion. Mais il a comparé Mouké, pourquoi la Bible a utilisé le mot dérober. La Bible a volé, mais la Bible a utilisé dérober. C'est pour que c'est réellement Misala Moulili. D'autant que Moumouna, Satan, Bandokibaga na fia Mouta Saranda quantité. Là, c'est le premier verbe au Bible. La Bible peut utiliser qui est malam. Pour prendre un total qu'on voler, qu'on soustrait frauduleusement. Mais, qu'on soustrait, on se rend compte que c'est bio. Mais dans la sorcellerie, on y a aussi le rôle en poukou aux yeux battés qui bazolia.
Vraiment, voilà pourquoi Tolobaki est important pour Nabiso. To révéler na ba dans parce que tant que subilo comme ces de cadre na bon na bazo ébatté, c'est de notre intérêt à apporter na ba dans na ba dit que émission oyo et ces émissions zo les kala beaucoup plus na internet bandeko ba kotala mingi za bandeko ba utiliser internet surtout bandeko ba za na mboka mipaya kuna na Europe to remarquer et le kwana surtout bandeko ba za na mboka Europe kuna ba za na difficulté mingi. La majorité a reconnaître pela bondoki surtout nous on a kuta na bango beaucoup plus basana ba mbongo na bango basana ba makambo na bango ebele sur bando beteli cela qui ndoki na binde ko moko azo répondre nga bino mosala nzambe. Moi je ne connais pas la sorcellerie sur nazala qui na soki qui ndoki zala qui mbelenga na sufaraté ko makambo so na senga nzambe nzambe pe sanction na posa mbongo na zoka mbongo so na za posa sala bo na ko sala bo ainsi de suite nazo ba ndeko moko ba voir même l'église que se comporter mabé na église pasteur a PC conseil nous côté jusqu'à ce que pasteur a livré qui na diable mais tant pasteur a livré na diable à un certain moment tellement avec na bambo on est belé à songa les sous pasteur qui n'a même que bon de de façon qu'à zonga na quatre l'église alors nous on a mon que hier azana bambo on a pour na qui ndokezate donc ce que conseil ni pasteur et si on to recoupé ça bandeko bazake azo kindoki c'est le la ebombi mbongo na ebombi le la kindoki donc azo mona ke pour donc le la zolia azo mela azo tambola sur un garçon ba somba so na matavion so na kita mais pour na amoni que ça va. Merci pour la question là. Nena loba kindoki c'est le la eloko ba tie poison na nzota mutu. Amen. Ce qui poison et côté na nzota mutu. Ba tie ba ebisi yo ke na poison na ba tie za délai na ngwe za 2 ans. Pendant les 6 mois, on vivre bien sans problème. Amen. Pour nous, c'est normal. Si on sait que dans 2 ans, on coupe en dimaté. Tant que ce petit 1 mois, on doit en dimaté. Bien aimé, cause la matériel les a bien. Mais il faut se poser la question après vie à Batouane et Zalandeni. Na pe soga exemple papa nanga. Les lots battent belé, les lots bazara nambongo, les lots bazara nambongo. Te ba comment on va beaucoup mandeni. Les lots battent belé bazara na mituka, les soki na kata mapangu na bango mona mituka na batiango likola mabanga. Mituka ne komi likola mabanga nde. Dans mauvaise gérance. Mauvaise gérance. Na repère cette question moko. Papa so ozeli biso na livre à Job. Job azalaki na bien, azalaki na bozui. Azali na makambo belé. Mais na journée moko afandi azomona baye bisaki ba meme na ona bantabano tika ikuna ba brigand baye ba botoli nyonso afandi la bibana bafanda ina ndako bazo sepela mire kwe papa za mauvaise gestion. Amen. Est-ce que vous mauvaise gestion na journée moko makambo belé kwe à la fois. Mais moi je te dirais que ce qui est arrivé na Job c'est justement la sorcellerie. Pendant que Job azalaki ni na kimia mais za na butu moko bandeko travailler na butu. Moutouana a fait l'effort que Biloko Job a touché. Mais aussi longtemps que Moutoua comprend d'été. Ils ont un bateau directement frappé dans la sorcellerie. Mais ils ont un bateau diable a tiré libango temps. Mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Je me souviens encore d'un moment dans le soleil, si Kobota nae. Tellement Zagi n'a bon ébélé, abandonné qu'on se rende compte qu'ils ont mis ça la diable. Mais le long nazolo bana obiso tozana bano basi bakoli lo bakomi na 17 ans. Mais frère wana botina nute okoye pisangani. Na minute nazolo bana yo. Frère wana on a des témoignages vivants on a vivre. Na minute ba activité frère wana nyo c'est comme par terre. Okoye pisangani. Ni na to répondre au papa et ça loko la poison za na nzoto amutu. Soko découvrir qu'on a na poison au coup après 2 ans. Je crois que ça l'effort au lukabanti poison pour le la poison dans d'autres. Mais ce que quelqu'un a raté ignorance, aux arobetara maboko zo sepelozo bina 2 ans après au lingo lingate au se retrouver na kaoto zo lobela. Bon, suite au taliban de kobele, tous na kati na ba famille ainsi de suite. Ozo mona mutu azana kati na famille, mais la kati na famille wana azana famille za papa maman na bana, mais siko ba ko ba nini ke nini za bo kindoki de chez ko ça na kati na famille. Aussi peut-être toujours là toujours mais siko trouver ba nini ke kindoki de chez ça na kati na famille. C'est pourquoi dans lobby à travers Matthieu Hall, à travers Matthieu to bandi lelo, ba nanza ba comprendre que malgré nazolia, malgré nazomela, kindoki ba inda ko agir. Amen. 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 Banda kolobano par expérience. Pour banda nazemba comprendre biso bien. Il fallait pas comprendre qu'il ndokeza na eloko nini.
na expérience en musala na nzambe tosali na lobi la sorcellerie eza maîtrise, il y a une certaine connaissance. Papa, moi nous azana kindogata azana 5 ans. Chose poser ba question à domaine qui ne comprendre qu'azana une certaine connaissance. Na rolo ba que la sorcellerie a une certaine connaissance pour les permettre à un individu de reposer ba acte dans le monde des esprits. Donc bazo kola, tout le monde na zo kola boye, aza éveillé makasi. Aza éveillé makasi wa ba para ba bien moi non sur bandika ça koza maele. Bana nanzambe bazolanda biso na lingi bana nanzambe bazala penda éclairé. L'intelligence doit obtenir en gros de deux manières. Soit tu n'es pas ensemble, tu n'as pas intelligence, de même et pas à diable peut tu as intelligence. Donc intelligence ils aura des deux côtés. Et ça la bana msunzamba sali bango grâce, a sali bango don, bazoko la na intelligence na bango. Mais intelligence on a na zoloba. Je crois tant au pouce plus tard je vais les expliquer. Et ça intelligence on muto azo maîtriser yango, mais azo sali là on a niveau de l'esprit. C'est pas le niveau à chair. Parce que bah acte il est défini par la société et ça mutu on a une certaine connaissance. On a posé bah acte dans un esprit. Mais bah conséquence n'a pas réel dans le monde physique. Moi il y a 5 ans nazo pumboa là. A pumboa esprit. A posé bah acte esprit. Mais bah conséquence n'a pas réel dans le monde physique. Là peut ce exemple. Dans la famille bah ça moi na moko après ça liputa maman nae. Bah ça moi na moko après ça kopo maman na melango mai. Pourquoi tu as un berger, trésor azaiki wana. Moi nana zo bunda po pesa kopo. Kopo kako mama melamai. Mais so ta ina ndako mona kopo wana ezali. Mais na nenga butu spirituellement kopo wana basi ba céder yango. Et celle que maman na banda ko belle attention qui ne a raté. Un jour to beti tour na beta tour to solo na maman na abandi ko expliquer nga ninga zo belle attention. Na comprendre que tension est sous normal. Et celle qui même besoin nyonso ba possibilité nyonso zaki na ngikauki habita na un seul jour akene na hôpital ta ezaki je crois berger azana et bistolo wana bien prière à journée moti lelo maman na bela sous tension to expliquer ngani en tout cas bana nzambe na moni na kati émission oyo en tout cas to kopamba makasi c'est ça la makambe belé oyo biso bena to yeba na ko bénéficier à na kati na émission oyo eza pena très important yango wana ezo singa biso pena faut pena to landango pena malamu. J'espère monsieur Nzambe a introduit l'émission oyo atalisi biso vraiment nini vraiment to koki ko yeba kibondoki na kati na ba vie na biso to na kati na ba famille na biso. Donc les gens ebele ya koloba ebele ya ko révéler biso ebele les aussi na biso ka to landa ka penda émission tango nyonso to ba na ko bénéficier ebele na kati na émission na biso les pasteurs émission na biso komi vraiment na suka na éviter mot de la fin na wezani no ko kolobela bana nzambe. Bon, comme ça makambo ezo de kana etando ike tant pende za mukuse moi to développer nyonso zate na juste na introduire auto lobela prochainement to lobela 3 sortes de sorcellerie. Bah tout baïbi ils ont deux sortes, sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente. Mais je vous dis qu'il y a une troisième sorte de sorcellerie. Bah tout Holanda biso, bah yoka ango, to bombi forme la troisième sorte wana to sengi na bana nzambe, bah Holanda biso na émission que ya, bah voyez bah troisième sorte de sorcellerie ezani. Na ko succès émission boité, ko succès à journée à soirée boité sans pour autant na remercier bandeko yo basali ke na nzela na bango to lekana bomo na biso lelo. Toza na site na biso bomoko ya mboka où eza patronné na notre bien-aimé Patrick Mbombo, maman Pauline esika baza to pesi bango ba shalom na biso vraiment kimi nzambe eza na bango na pesi mbote na bato nyonso balandi biso na journée lelo pe bato balanda biso na bato nyonso oyo baza de loin ou de près o to ibe na nzela na nzambe apambola. En tout cas bandeko bana na nzambe bandeko na biso bazana bipai na bamboka ya mipaya na Irlande, na Paris, na France et partout.
Nzambe pena apambola bino volandi émission na biso donc chaque jour chaque temps kota na kati na site na biso bomoko ya mboka oyoba ko bénéficier na makambo ebele oyo etumisaka bomoi na yo oyo etumisaka liboto na yo elongo na mosala Nzambe le révérend pasteur Alain vraiment ebele nga na bisi bino ebele ezali oyo tokolanda tokomona bakomema biso ndenge nini tokokota na ba délivrance na biso ndenge tokoluka ba solution pour être kile ekota na ba vie na biso ekota na ba faire na biso ekota na kati na ba famille na biso mais l'homme de Dieu toko aussi ça ndenge wana te ceux qui nous alingi a contacter biso a contacter bino numéro ya téléphone na bino ezala mana mingi ona tina bandeko balandi biso. Bon, je crois que sur le plan technique, ça l'effort bâti l'abso numéro na ban échelle, mais bandeko baza intéressé na mission makobe ngabiso robin exception na 089 50 11 340 na bandeli 089 50 11 340. En tout cas, Nzambe apambola biso émission biso comme na suka to pisi note na bandeko nyonso o bazola na biso. En tout cas, si notre caméraman Junior Mukenenge oyo azibiso bilili alelo en tout cas tozopesa na mama Colette Mbina mbote makasi topesi bana nyonso ya mide mbote bazana États-Unis le révérend le musée la montagne Ngomba le révérend pasteur Dieu de Ngomba ya la montagne topesi mide ya Angola mbote bangise Vasco prophète Ma et bangise Meshak na moto na Nzambe lipasa yo ba Jérémie c'est d'aller Nzambe abakisela bino ya mingi vraiment ça Nzambe mingi topesi notre pasteur ya Afrique notre pasteur le révérend pasteur Franck Lissundu mbote lisusu ya ebele koleka Nzambe abakisela mingi apambola biso bandeko nyonso o bazana ba mboka mipaya partout dans le monde émission na biso ya ngoyo sokoza na ba suggestion na yo en tout cas le kana kati émission oyo rosunga makasi na kati na site na biso bomoko ya mboka kolo a pambo nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne Bomoko ya Mboka, votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus.